je t'appelle. Tous les mariages, où ils exposé sur Internet et Panzana Kaka. Et un jour où ça live, mariage à Mike Kalambayi, na moi sinaï. Exemple à Grâce Tembo. Je vois tatou. Allons la moi ce n'est pas qu'à miter mariage je pense. Le plus grand problème au Raïna, yoka kuma yeshu, izama kambo ya Annabelle Nambane Dedo. Batu. Que oui, libala nanga ekufi ko Ariachou. Longola mobali na yo, longola famille na yo na vie à média. Il fait tout le monde na bango Facebook. Ma place au l'écart na mission. Boye biso, mi bimisa na makambo batu. Kombo neza tout la makambo batu. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozo partout dans le monde entier. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Mopandi Sangonabino, le toutou de la presse, préfet de discipline, beauté à deuxième république. Merci beaucoup, Nabino, tout bon message na Kolandanga. Merci beaucoup, Nabatu, tout, pour la confiance Nangaï. Et merci beaucoup, Nabana membre Nyonso, vrai à Jerry Kobetox. Olingara Jerry Kobetox, quand on a groupe, il y a vrai à Jerry Kobetox pesa kaka zwa numéro nanga ya WhatsApp ezawana tokokota na vrai à Jerry Kobetox nenge mama Hélène Mvuzi akota na kati ya vrai à Jerry Kobetox ba mama ya mité mapembe nazole la bino mabe na Lyon ba mama ya mité mapembe. Merci beaucoup na mama Bela Dinganga o ya pesa opportunité ya ko vanda na ngwende nanga pona sala musala oyo na Feza TV RDC mais bobo sanate ma Bela Dinganga abota bana mapasa Feza TV RDC na Vision Plus télévision deux chaînes wana etambola kabana mama pasa et puis na réalisation tomoni Jack Kanangila toujours au four au moulin azo sala musala na montage. Merci beaucoup na bino tout lelo nazanga mon côté lelo ezali suka na dio suka na analyse bon mais un peu comme ça nango Interpol de la presse donc Jerry Kobetox face ya Zuma Tumba tolo belara makambo tout ezoleka na internet omoni so likambo bimi Jerry Kobetox na lobelango te Jerry na lobelango te Zuma Tumba pe nanga munaye nana lobelango te bozo zela biso to lobelango alors désormais bolandaka et mo bomoni Jerry Kobetox na ya gote business to lobeli lelo to ekolobela nini toujours ba comédien lelo ekomi problème nini soki kaka likambo bimi na internet comme ya comédien to comédien nezanga ti lelo to ekolobela likambo ya libala na ya ser na biso Ariachou est-ce que eza a danger to eza na kimia parce que to moni ser na biso mamu international aza ser po na ngai ndenge azali ndeko ya bandeko na biso Naomi Barcelone mamu international aza ser po na ngai azali moko ya bana oyo azali na famille ya évêque Mukuna lelo ya bimisi likambo munene ba compte à rendre Ariachou lelaki na vidéo alobaki ye pa kolelisa mais albatuba bango balobi ke Ariachou libala ekufi mobala boto la ebana nazana no nazuma ntumba avato zwa mamu international tika na pesa na nuzuma ntumba bonjour. Ouais bonjour bonsoir fidèles amis téléspectateurs nyon surtout mbote pe na yo mwana mboka Jerry Kobetox autrement dit 207 de la presse bonjour na ba ono surtout balingaka papa Zuma autrement dit FARC DC de la presse papa Zuma kapamba te tombe surtout ya vraiment c'est biso to vanda ka na plateau ko sana analyse par rapport à matière biso en plus ouais matière ekoti vous comprendre donc biso to ya ka vanda te pona ba blabla lokwa bande ko musoba ko vanda pona ko sala ba buzoba donc biso to ya ka pona ko vanda pona ko sala analyse donc na pesi ba ono so bande ko no so bozo na biso na pesi nombo te si vous êtes pas encore abonné abonnez-vous donc ça se fait gratuitement donc tant que tu ba vidéo bon on a pas moi comme rouge bon ma s'abonner so cliquer on bimisa biso trois cloches première cloche ba bien cloche ya notification donc ceux qui cliquer na cloche wana ata to tindele so vidéo te oza directement abonné na biso donc moi na mboka Jerry Kobetox mafute ko matanga mais malobeza mboka nanga mituneze pa na yo voilà mafute ko matayo to kende bandeko ngana komi na style ya kotanga ba vidéo po bolo bateke Jero Kosibiso entela lobaki boyete Zuma ngai na yo tozwa pepo to kende na bababone na biso to kende na chaîne ya mamu international to yoka makambo ezoleka kuna ta na moins 2 minutes to comprendre likambo ezoleka kuna affaire Ariachou
na ndeko na biso mamo international tona bandeko ne mususu parce que tozoka bazoloba Ariacho abebana na bato ebele toyebi te wana eza maloba na bango voilà bolimbisa biso connexion tozala Kinshasa ezuma tu vraiment connexion mais en attendant tozo senga bandeko nyonso tout bo sungaka biso tant botala ba vidéo boye il faut commenter hein bo commenter ka bola ika po ça la vraiment malamu mingi donc il faut bo meka ko commenter ko sala biso vraiment mingi bo partager pe émission et ça vraiment malamu mingi vraiment bandeko na surtout bo zolanda vraiment voilà to sauter moi mouké voilà bonjour à tous je vous aime beaucoup. Oui. Ndeko moko azo reprocher, azo ebise. Yo mwasi libala kaka réseaux sociaux maman. Ezala boete. Oh, il faut monner Ariacho apeta. Apetela ndeko na ba câble en plein live. Aucune réponse à pisa moi tu vois là. Apesa ma mafuta oui baby sana. Peut-être yo mtoyo commenter moi j'ai des fiantes, Je fais ça qui yo na des fiantes na yo wana mais ero yo mokili metali la bino mais ero bwana tribunal. Ero peut-être ma maman beli ngokoma. Mais moi na garder ka silence na boye ekolo. Na ya même na réseau sociaux je pleurais ma ya misu boy na olela. La vie, l'on ne connaît toujours pas tout. Raison pour laquelle Bible Lobby, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. On tombe sous on appelle sur conseil à prodiguer. C'est apprendre à laisser. Mais tu ne peux pas verser ton impolitesse en direct. Ton souvent nous reprocher. Directement pourquoi? C'est que je retenais des propos. Il y a Ariacho. Nanina partageant mon abino. Bino peut comprendre que ba pariakana mutunyo sauté. On tombe sous ce cause aux parier naïe, aux parier naturellement. Mais peut-être quelque part ailleurs, peut-être supérieur à la spiritualité. En tout cas, Ariacho, je t'appelle. Arrive voir, c'est direct. Je veux simplement que tu comprennes que les jours où ça relève où dépend au kabali bananayo, au kaba ko sacrifier un foyer nayo. Au sacrifier à Nyonsono parce que Malobanon a directo Ezaka qui tout côté Ezaka Malongati vous avez tout le temps les réseaux sociaux mais ne face à tes problèmes tu es seul voilà j'espère que vous comprendre ok bazongi seli Ariacho balobi mutu moko reprochaka ye mais alekela mutu na TV po a démarrer aibisa ye ko pekisanga te et lelo yo Ariacho a un problème zoom tu mana otikelo 5 minutes est-ce que c'est vrai libala ya Ariacho na minutes oyo ekufi to repousse vidéo muke après maloba na oyo kane balobi libala ya Ariacho ekufi et pas ya ndeko na biso mamo international est-ce que c'est vrai? Ouais moi na mboka Jerry Kobetox merci beaucoup na j'espère que oui na utoyo ka pe bandeko baya bayoki déjà audio nde tamboli et là on a so bisaka batu tous les mariages où ezali exposés na internet et panzana kaka. Oh. Ouais. Tous les mariages où ils sont exposés na internet et panzana kaka. Exemple ya Grâce Tembo. Na lektaka bato a plusieurs fois ko yebisa ndeko na biso ya mwasi Grâce Tembo longola mobali na yo na makambwe. Toza na défi.
pardon, tout passe. Ah, autant qu'un mariage, mon point. Tant que moi 2 mois 3. Mariage à Mike Kalambaye, na moi sinaï. Et Panzana Peigné les Panzana. Ils ont exposé l'internet. Ils ont exposé l'internet. Pelle lelo oyo na so benda prophète na biso nani. Prophète autoba la moi sa pembonani. Tatou. Joël Tatou. Alongo la moi ce n'est pas kamite mariage je Panzana. Mundele. Wana mundela mutu le roi bino. Ba uti ko beta déjà di ba beta ki direct moko awawa. Ba bimiseli moi si wana comportement na ya za wana poto moi sa bien nzambe libana ngaya Panzana. Ba bimiseli moi sa bata mundele. Ouais, moi si wana mundele comportement na. Azade papa, yozo mona na poso mindele me kat na ye ya ba africain. Et là, on a surtout toi, on a deux vies. Toi, on a vie, sur les artistes, vie na yo ya TV, comme mélange, on a vie privée. Et là, c'est ça le problème, Yangoana. On a besoin de réagir, ceux qui peut-être le mariage dans les Panzani, c'est parce que bazaka trop réseaux sociaux. Au moins, on a mutuka. Nazana dadi, yo, bisona dadi, to sambola. Ces dernières temps, à soupe, na te na ba vidéo. Yango, oebi, ngana sepela mingi na notre sœur, moi si à papa Nabiso, moi si à ex vient Nabiso Caleb. Est-ce que bon na les réseaux sociaux? Ex moi c'est mamie la chatte. Mamie la chatte. Ozo comprendre. Est-ce que c'est moi comment qui malaka ka biso ke bazo mutakaliser? Ouais, problème c'est parce que azaka ba série wana azaka pe moi muke réseaux sociaux. Moi neti moi mulopo. Moi mulopo na mobile ni ba finga matongo me dit pourquoi. Couple oyo banda moi mulopo banda tous les couples parena ne se panzana. Voilà. Tous les couples au moi mulopo parena et panzana pourquoi? Couple ba réseaux sociaux. Et là on a zo senga na bande ko belé ba couple o ezali exposé na ba réseaux sociaux et panzanaka pourquoi parce que bazwaka vie de couple vie na bango za cachette ba memaka na réseaux sociaux alors réseaux sociaux oyo ezo bomma batu même en chair comme ça notre sœur Tanya Zola ndiko na biso mo Tanya Zola artiste comédienne akufi pourquoi un exemple trop azana zemia munene azo exposé ba zemi na ye na réseaux sociaux na ba TikTok. Ouais. Si vous avez une vidéo, on dit moi si Tanya Zola télémi. Bota la photo, on a esa photo capturée na vidéo na TikTok. Esa na serment peut sur auto exposer zemni na TikTok. Rihanna za na kindoki makasi ko. Non, Rihanna za sirène. Esa na kindoki Rihanna baza ba monde au ba signa ou peut-être ouais na barebo. Beaucoup de chance moi. Ozomona. Problème ezani ni ndeko na ngai. Nazo senga na bande ko nyonso tout aux artistes comédiens aux journalistes bo évitaka ko zwaka ba vie na bino normal bo tchaka na ba réseaux sociaux yo vandi na table na mobile na yo mais ozola sabiso est-ce nous avons besoin de voir comme bino bozo sala déjeuner na bino na réseaux sociaux balongwa na réseaux sociaux ndeko na biso Ariachu ba problème bimela ki belé déjà mingi ba conflit mingi na bande ba artistes comédiens là tout monde nyonso to yeba kion ozo comprendre d'abord un libala Ariachu ezaki pe ebundisa maki mingi par rapport ya makambo esa masalama siko na biboye et là mon gars tuna kabatu erreur moi ça améliore ya liboso pourquoi se permettre erreur na ça Miami balé ya misatu ya 4e voilà un exemple Jerry Kobetos moi et ma femme peut-être te poster photo moko na satika photo on ngana moi sinanga to chiona et créer problème na réseaux sociaux et c'est que na comprendre que oui non par rapport ya nga papa Zuma na pena ba komba mo quelque part il faut n'épargner moi sinanga voilà. Vous comprenez? Et là, on a c'était tous les mariages, tous les vies de couple où ils exposés dans les réseaux sociaux et où me la tête pendant kaka. Donc, disons, libala Ariachu lelo, malgré nga nazo zwana confirmation ti. Parce que na sola ki na Rosi Muchope ayebisinga ba bengani na Ariachu. Na recru bo benga pe Rosi Muchope akala mingi te. Na vidéo alakisi ebana. Mais au moment où yo ser na biso to uti ko landa a lobby Ariachu ba boto la déjà. Donc c'est ça pour moi maman international quelque part ana ba base maman international auto bisa bi vidéo mo awawa ya Mike Kalamba ya balaki. Njoka nde ezaki libala ya ndeko ya Mike Kalamba. Mike Kalamba bimaki na yelo kwa sœur na ye. Mais maman international zo ki vidéo na nanu na mona mutafinga mabongote. Degende kona biso ya moi ça finga maki problème mes anini. Toza ba chroniqueur, toza ba journaliste quelque part, il faut te faire ça ba vraie information. To créer ba base na ba vie ya ba tuté. Est-ce que maman international a chroniqué?
Toi, ça n'est qu'à maman YouTube. Non, par là, tu utilises comme ma chroniqueuse. Parce que Aza tout le temps, on a des informations, qu'on peut savoir des informations. Et ça, le lopin a des commususu, oh, baza vie de couple na bango. Bah comment coopérer na ba journaliste. Coopérer na ba journaliste, pourquoi moi n'indenga na za boya yo ande ko ngati. To beta moi base mobo créer beta moi base mobo ke oui mikolonga na mobile ngati on a problème. Mais ndio kande ti bozo ba problème no boya na ba réseaux sociaux. Est-ce que yebes kanyi yo telemeli? Babi ba famille ya ba couple pe ba komi ko ba yebi déjà ba journaliste soki leti moi si ya moi na ba ko mosa buzoba ba futele ga mbongo na chaîne mo boy ba popoli ouais net ba biso bazuma to ba biso ba futele biso mbongo nga ba futele nga mbongo avec mon ex femme on ando vivre en France femme maman moi c'est azui pena mbongo futelio et pas ser na biso na Canada banda be mission tina suka ka kipa kaka kokolo ngana fali pour pas même temple donc au fingo lembi désactiver. Vous comprenez? Désactiver comme tu as niveau silica. Te wana za kiete wana za yaza aigle. Dans l'équipe ils sont surtout dans qui para congolais Joseph Kabila. Il y a qui para nete ya lobaraté lo. Ouais, vous comprenez? Ça veut dire ezamba bilo mususu et ça malamu te pourquoi ba belle famille na biso na ba famille na biso ba komo kota makambo ba réseaux sociaux. Biso monde to pesa bango accès. Parce que so ba moni peut-être papa Zuma beba na mwasi na ya bengi mutentele lobela kutu boy. Sikoyo famille ba vandi siko ba otala. Ba propos oyo mu journaliste oyo loba ezoke vraiment ndenge moko na mwana na biso c'est que biso peso ka to moni kaka e yinzi to ya awa alors nga na yebisaka batu mbala na mbala réseaux sociaux ya ka tribunalité na tikala mona batu moko te ba ya na réseaux sociaux bazui récite ba problème na bango ezaka tout aka ba problème na ba problème ozo comprendre ya on yebisaka bandeko ebele bandeko bolanda ka biso pourquoi ozo vie de couple na yo ozo exposer na TV ndeko na nga réaction. Est-ce que c'est réellement vrai? Bilom susu il faut que démentir. Moi ni Mike Kalambai après makambu ya yena Deniles Penyel Mike Penyel na Deniles babandi ko tumba Mike Kalambai basali ya ko yita basali ya ko ya bouillon basali ya ko kalinga Mike Kalambai bi non il faut na ça la sortie médiatique pour na ça ni na arrêter hémorragie oyo. Au moins ni banda Mike Kalambai ya loba au moins ni makambo na sama susu. Donc en réaction à son alisu na YouTube. Non maman il faut son na YouTube pour démentir. Yo zo pekisa ya longwa na YouTube. Te azonga ya yemo po ayebisaka batu. Ayi ça va que libala ekufi. Que oui libala nanga ekufi te tala ndeko nanga. Omonde to passa boto ça omoni osali le mariage osali le mariage. Ezana base bele ba vandela okabo na TV. Bazela yona mobano comme kolobo kabwana na récupérer ya gotier wana. Voilà. Ouais, musube na vana kaka kalikila ka yo. Donc asa ka yo kabwana kana mutu na yo pan à récupérer yo. Songa na tuna ka batu. Après avoir y a vu des couples na yo na mutu na yo bolinga na nemingi. Oye na on a réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous gagnez? Yo moko zo me exposer ozo baksa susu ba demo mususu na vie na yo ou peut-être yo yebite. Ndeko na nga riacho. Vie ya comique na yo vie na yo à théâtre. Ko sanction na mobile na yo. Mobile na yo aza ni journaliste. Mobile na yo aza ni footballeur. Mobile na yo aza libanda ya média. Mais pourquoi donc, tout le temps juger Ariacha Koti mobile trop na média? Mais oui, à Koti mobile trop na média. À Koti mobile na média alors mobile est na média té. Et ça blo musundeni Jericho Betos. Peut-être moi si de bala na moi si sanga na média té mais ngana na média. Vous comprenez? Directement lokola combo na nga déjà ils arada na média. Quelque part moi blo musu bandobi mona parce que baby que papa Zuma arada na média. Mais ouais. Na couple ba tu libala ni kufa. Et kufa ka pamba te me ya kosambwa. Mutazo bela bo sambwisa e pe ariachou ki osali ba groupe ozoloba osali be mission. Ba place au l'écart na be mission. Ba yebiso mi bimisa na makambo batu. Kombo ne za tout le temps na makambo batu. Yozo Lukako s'est justifié. Yozo Lukako paie sa raison. Maman, il y a un temps pour tout dans la vie. Non condamné au thé. Qui suis-je pour te condamner? Maintenant, juger le mal que tu avais posé parce que Bible et lobby ne jugez point. Mais condamner les mal. Donc, non, juger au thé, non, condamner les mal que tu avais fait. Le mal que tu as causé dans ma vie à Batou, dans ma Batou. Parce que le plus grand problème au Raï n'a eu que moi, Yeshua.
eza makambo ya Annabelle na Mbane Dedo. Et en dehors de ça, na monde ma chronique Zebeli. C'est là je théâtre. Et c'est là une émission. Et ma collègue na yo ba théâtre. C'est là une émission parce que vous avez rendre la bango. Parce que pour la bango vous avez privatiser. Maman ni maman. Voilà. Zuma Tumba. Lelo oyoki maman international ninga loba. Oyo lelo et salameli Ariachou. Ezali po ayoka kité na internet. C'est comme si on est boza munoko moko, bozolo ba maloba moko. Donc et puis na yoki lisusu babi ba collègue na yé à théâtre ba salela ba théâtre pour na relaxa bizali na yé azoma ba problème au juste Zuma Tumba la caméra okolo ba soni. Elonga na kolo baka ke oui to tambola malamu na vie. Lelo soki na wenzo sombi graine andunda oyo bwaki yango ebimisi matembele seke bato wana osombaki graine wana bakosaki yo mais natikalo mona mutu mota bwaki graine andunda ebimisa matembele ça veut dire oyo nyonso tout au sala quand même internet tokofutaka onka un jour parole s'envole les vidéos restent ozomona ça dit eza bilo mususu soki un jour ki rattraper yo pe mukolo eko rattraper yo ozaka yo na caméra na yo sans mouton côté l'autre bato batala yo bato batala ozui ba oselo ta 10 fois compte ozui opoussa ozui opoussa pe ba proche non comme tu ba oselo le bloc wana ça dit toi arrêter ko sala ba bêtise musu sur internet. Toi arrêter ko zokisaka mitema ya bandeko mususu. C'est que moi je peux dire est-ce que tu transformer pe internet c'était YouTube te na jar ya ba conseil net ba problème net ya boy. Ba otalote ozwa devi. Ini longo. Zuma Tumba panzi boye. Problème eza nini? Hervé Borsalino panzi soki nanyo yelongo. Ozomona problème eza ko panzeza nango mabete. Mais tant yo zo panzaka, mukolo pe ba ko panza ya yo. En tout cas ko luka bat na tribunal te, net mikolo na bi tribunal na YouTube abu pia. Makambo kangisa bat na YouTube esili. Oh. Mutaka ngisa na YouTube te. Et bon yo fingi yo ya YouTube est sur na YouTube. Le quoi to suite YouTube le quoi tribunal. Soko chrétien muninga biso pe to matelo analyse. To bando tungulo kama makambo yo pesa baninga ona. Neti makambo na biso ndeko Ariachou. Pourquoi ba otakine? Soto zongi na ba vidéo le kaki. C'est pas ça yé pas zokisaki mitema ya baninga. Yango moni lelo oyo ndeko na biso Ariachou azo exposé. Ne bandeli ya vidéo la sœur a lobby na lobaki na yo entre ngai na yo moko perdre mariage na. En plus eloko eza ya pasi mingi ndeko Ariachou ndia alanda na ba commentaire ba so commenter mabe au c'est le vidéo à commentaire. Eza peka yemo te sœur na mino mon théâtre auti ko répondre bato ba lobby ne ki asali maquillage bien te. Eza bato bazana maîtrise à YouTube te. Jerry Kobetos soki bato bakufa na ko fingama mais mengana yo da to fingama po ngana yo to fingama katongo midi poko eta balubo yo eta présent tayi tala oyo kuto yo donc biso pa na netinga si yo zo finganga entre zo motiver nga sur lobby na ça se pe na ko tikala jamais kolemba c'est parce ou bien à répondre yo parce que vous êtes fanatique nanga obi quelque part bato pe ba finga biso baza escalier de gloire na biso vous comprenez ben mission muso so moni mutu muso bazo fingo minga ba commentaire ba émission quelque part ba émission na et suit bato. Voilà to comme na suka émission lo ba vérité comme na suka Zuma Tumba oti ko lo bananga awa que soki lelo libala Ariachou kufi ezali pona makam oya sala. Ouais, ceux qui vraiment ils a vrai, ils a buzzé. Au Ariachou aluki peut-être na maman international. Ceux qui ils a vrai que oui, ils a libala na ils a ikufi ya solo. Ils a peut-être peut les passer na et rattraper. Mais ceux qui ils a qui vrai tenga na osenga ndeko Ariachou. Toza na devi. Longola mobali na yo, longola famille na yo na vie à média. Voilà. Longola famille na ona vie ya média lokola yo lingana na yo média po wuti na TV vanda na TV yo moko te me TV wa wuti za maboke na scène wana za mais bison se le to ma ba koni fuati bison se le même Ariachou pas comme maman youtubeur
mais pas comment vendre bafani babandi ko loba na ye vous comprenez ce bloc a bon ezate que oui ta la tasse ko ba vino ba ni basara dadi pesanga J dadi pa côté na J wa o monde dadi ayo peso J na se ona ko banga te ba oneta ba commenter mabe comme ça mobali boy akoma mobali boy Mike la richesse auto manquer bisot a manquer ba comédien siko o monde na mesa Mike la richesse ni ezaki biberon siko ba to ba fingi ka biberon ezaki na table wana babi yo tika o finga ba comédien que no mesa mona biberon de ba mesa no mesa ba biberon mesa ko mesa bana ba biberon tu vois. Ça veut dire, exemple, loko mususu avant au sana yango au militaire le temps et loko na beto tout autour na ngani neza kebisa so moni mesa mweza longola lutu ya gotie longola sani ba bana mwana musala sukola basani eti ba bana ndeko nanga Sara to la zakane mona zo senga ne mobile ne papa yelanga moi J oka bato Diego Milito comme domestique mais moneti mutu mwa changi commenter mona makambo Sara to esanga passe makasi o Diego Milito ba chanson na yekomaka bitinda tsaratola Olé a composé Nzembo. Ce qu'on est Saratola Tinda Dadi amène-moi le jus, donne-moi Kingani. Ce qu'on est Abimisaraba Nzembo et comme Bitinda Saratola Ndé le Misango Diego Milito. Ce qu'on a bablo au sala. Nabi so a besoin. Mais oui, tout le monde a coupé na média ce qu'on a besoin à J. Obi que na ni na awa. Na o mela J. Michel J omoko. Ko senga papa te. O mususu na mona na yoka na passe atindi mwana. Batima tala mwana ko mwana bitendi. Mundi mwana finga nakata video babi mwana oui ba asengi mwana J amène-moi de l'eau ngongo sanga pasi tantina ngwa biba finga na mingi na poto nene ya tout le temps direct na mwana na ya senga keka gâteau afuta na mbonga bato direct na ye afuta na mbonga bato so calmer bébé s'il te plaît je travaille mais mwana nene ayebi YouTube déjà pour kota na kata ozomona siko biloko bongo tambo récupérer mwana na frankata donc disons parole na ya sukezali to longo senga na bandeko nyonso tout oyo toza na média parce na biso moto ndeko Ariachu longo la vie de couple na média ça la vie normale sereinement vrai ozo vivre na mwasi na yo mobali na zata bien te mazo fingela biso ka boki semeki ngaza bokilo na ya liboso za bokilo ozomona donc to ça l'effort ya kolongola ba famille na biso na bana na biso na makambo ya média ya fioti non na mona basala vidéo na merde ya fioti ngo mona bango ka Facebook yena na raté ya fioti madongoma Facebook wana photo na solution za trop vidéo mais so mona moi sine na vidéo o sala ngote bato baso comprendre que oui je peux pas mélanger ta do mazepe o mona papa na vidéo te net ya ome net ya ome yo bien Izena la guerrière ma grande sœur to soigner tango milipo zuma yo ça dit ba comprendre déjà que oui YouTube yo ba ko piquer ba crise na ko sambwa bato bachaka tembe bato bachaka tembe que oui YouTube ko piquer ba crise za te Mike Kamba ya sa crise wa États-Unis matière Ekoué Atalika oh mon Dieu appelez la police dans la YouTube voilà ma pompier baye to komi na suka suma tuma j'espère que lilobano suka bokabona ngwana oza l'Interpol de la presse bo mesa na biso bongo baba ko finga pesa ba mbote na yo na bato bazo soutenir na pesa mbote na bandeko nango surtout ya diaspora to senga Mike la richesse atina une contribution te pour tozango besoin ngote na matanga muniache chaza ndeko na biso te azab tuza besoin bon wana te muto ba dato le bembete to mi bunto to bundana na biso te pona le landi na biso mélodie so contribution to nango besoin po to si ça bandeko no surtout ya diaspora merci beaucoup na ba bazo soutenir ba artistes comédiens mais c'est ces condoléances ba artistes comédiens surtout vraiment si koyo nanu tozui mais forte ya gouvernement congolais pour na matanga ya mélodie mais ba cotisation quand même ba cotisation vraiment c'est ba cotisation c'est que moi je peux dire merci na maman Via merci na maman Flore Bango merci na président Oxygène Joana na qui bien makas président Lombe to zakine na réunion asuka donc c'est que nous demandons na bandeko nyonso tout au bolinga biso au bolinga artiste comédien contribution ezo kitaka na maboko ya maman Via na
second naye maman Flore Bango. Botika pe ko landelo bazwi mbongo pa Teddy Kinsala et personnel. Bazwi mbongo soki pa nani oyo. Bino mo kipende ya groupe WhatsApp. Ba kote bino na groupe WhatsApp ya groupe WhatsApp. Ya ba message etali bino te. Ko la makamuna yo miso na makamuna. Totika biloba loba. Botika memisa maman via charge bo maman via isanga leki nanga. Ba komo ba biloba ba notika biya ko tika te. Umsa biso tuzaka bongo. Yo tiande contribution bandeko na surtout ya diaspora merci beaucoup parce que na moni pesa contribution bandeko ya diaspora. Merci beaucoup. Mais il y a fait Ngoma, non, on a na maman Madongoma. Il y a José de Londres déjà ça tient. Il y a José de Londres, bah tiens couple na Mimi. Ce que tu vas ndeba Mimi, na José de Londres bakabani. Où Londres ba tabiloba loba wana. Oh bobo soki nini. Pesa bobo tuzandi jo pesa bobo sanga Zuma. Wana kutu buzo beza on capétage. Ils ont capétage, pesa bobo ça vu naï donc c'est que moi je peux dire laissez les morts, enterrer les morts. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement. Vraiment papa Zuma, je vous love. Na pesa bandeko sur tout baninga ngambote. Vraiment merci beaucoup na yope Jerry Kobetos. Merci beaucoup Moutupasi Nzambe. Leki nanga réaction na pesa ko conseil à chaque famille sauf ka ke na mona rata téléphone otombola boete. Tika na erreur yo ça la vidéo o so na pena ya na yo. Bima na YouTube. Nga na bi ke poso bima. Mais eloko nga nazo retenir jusqu'à na émission na eko confirmer que Ariachu liba le kufi. Mais Zuma tumalbi so ke kufi ezapona boy. Donc to sali analyse. Donc ser na biso ceux qui liba les ali protéger papa. Protéger papa liba les a pas si rêve à moi la moi signyo za libala. Nga kutu mwana mobile na komolela libala. Bosko boni na yo mwana moi. En plus Ariachu foyer ba ke oui. Moi si aïba mobile à bala été mobile d'aïba moi si au bala donc ce cas de mariage naï à protéger vraiment mariage naï et en plus ce qui Ariachu banda on a kiché ça abano semble la peming pourquoi abima libanda nzambe azonga na makolo nzambe a éviter ba bêtises à YouTube ba bêtises à YouTube yaya on se retrouver maboko pamba na bana ko landa ba ser wana ba ya poto kala wana te mutakenda poto 2007 ti lelo mwana nazo sesenga na kishata ba sente na ko sente yo za déjà na bana na poto tika ko landa ba yindi wana tika ngo penal leki nanga merci beaucoup na bino tout bolandaki biso na Feza TV RDC na pesi bino bambote belé mama Titi la source na pesi bambote belé mama Bela Dinganga la patron na pesi bambote belé mo kolo chaîne o azaka na débat bana mapasa Feza TV RDC na Vision Plus télévision na pesi mbote na Drisha motomètre ya Drisha matanga melody beba zibeba il faut na Kinshasa na des contributions ngala za numéro net nazo luka numéro net fala tuna ya Gauthier to pasteur patron na benga nani nzambe na ngai na pesi mbote photo ça obi soki comme artiste akufi photo ça la émission moko uniquement émission spéciale pour na ba mécène ba tiaka ba mbongo j'ai fait Rolandelo sinon té j'ai fait Rolandelo voilà ba maman imité ma pembe na lion na pesi bino ba mbote belé de ingo mwasi ya mbongo toujours maman imité ma pembe la di mère double Maria na pointe maman imité ma pembe toujours poupa de poupa maman lopango na peso bambote belé et puis na pesi mbote na Hélène Mvuzi ndeko ya maman la di et bisa été la pe koto asungi trop na Luanda et na pesi leki nanga kotila biso mindele na bi mindele ya isoki ba pakistanais tenenge serwa na kotila na famille na bon quand je parle de mindele nazomona mbala moko mafinze preta color leki nanga kotsa ba français na libota bambote na ebele sans oublier ma maman chérie Aniba Mpeledi ndoi ya mwana nga liboso Aisha Bampeledi na bike tour obenda bak wana na Brazzaville obenda diplôme d'état wana nzamba za mukonzi donc bambote ebele et puis merci na assistance ya Gauthier business Hervé Borsalino artiste chanteur sokazo yemba vraiment atozaki na kanda okosepela émission lo ba vérité sili Azamaël pour pasteur ya moment comme Iba Banzembo Batumingi. Merci beaucoup, je vous aime. Bye. Tossi, pardon.